Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo Edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo Edino image panja sango ya Congo babi Edino image obose mokina yo kande explica bana poto babi Edino image wasa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa Edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta Edino image tuwana site yo panza sanga ya Congo babi mosenge binaka mosenge zo mosenge Edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo Edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source Edino image papa Edino image ye aswaka tina source tour du monde Edino image banda sango bilili yekola koloba vérité mama bamboma kia di franco lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde bakolimwa Bonsoir, bonsoir Bana au monde entier, bonsoir chers amis internautes, c'est Magui la balançoire, toujours na 3W Panda Sanga Congo, pourquoi pas derrière la caméra Edino image. Voilà, Bana monde entier, Melbino Nani, Arata Nzongo, Balobi, famille Nzongo, bonsoir à vous, Didé Nzongo, Mokonzangaba, pourquoi pas Aïna Nzongo, pourquoi pas BBC Nzongo, Mapolina Nzongo, Mbote Bele Nabino, Toza A Nakati na place ya Mbuta Lombi, Arata Nzongo, Babi porte-parole, il y a Didier Lacoste, il faut Sola, il faut apprendre poké. Bonsoir Arata. Bonsoir Magine, Bazabegona Magina, Wanande Zalarara, toi la monde sur média. Merci beaucoup l'invitation, vous invitez chez Dino Image, les Zalara grande dame. Bon, et voilà, tous les cas. Bonne santé. Santé n'a belle raté, ça va. Ça va, hein? Babi nous a porte-parole, il y a Didier Lacoste. Porte-parole naïe par rapport à quoi? À Foutara Nini, après ça Nini, parce que toi tu viens en France, aux Alarana France. Nini, on a Foutara pour ma porte-parole naïe. Bon, c'est. Et puis les images. Voilà, mon docteur, le bâté, continuez le bas, porte-parole à Didier Lacoste. Bon, vous comprenez mon émotion, c'est pas grave. Nazana média, Narobanga Moutouté, les appels m'a qui cité, pour que les choses à qui cité. Aux célibataires. Arrête, on a posé ma question sur porte-parole. Il y a Didier Lacoste. C'est la question. Réponds au bon monde entier, chers amis internautes. Non, en fait, tu n'as pas respecté les normes. Et tu n'as pas respecté les normes des porte-parole et les conseillers des présidents Didier Lacoste. Conseiller Naye, premier conseiller, porte-parole Naye, orchestre directeur aussi à marketing, orchestre Didier Lacoste et Bana Yolo, Nakolo Batote, Nzambe après ça soit Bangouye Belé, Didier Lacoste, ça fait déjà un mois à Zali en France, donc Boébi, on est soit Zali na posa. Non, que Bakangi est. Bon, présent va compliqué qui est un peu Boébi Mamnenge Zalaki, Nenge Zalara, na ba prochaine interview dans Sola Bino Nenge Zala Mamnenge. Bakanga pourquoi? Parce que visa na isa Mayuya ou quoi?
porte-parole badiamba te na melaka ngo te naza naturel question nanga nazo poser ba compliqué pourquoi parce que ba visa na ezalaki ya mayuya ou pas. Bon, souvent, tozali na bino mbala simarara ba question ya mokonzi mboka Didier Lacoste mwana mboka boyebi nde ezali na image toleka po tokope na bango ekopiete arata nzongo na kati moloba te yo oza porte-parole ya Didier Lacoste c'est que yo pokota pe na temple oza na signe moko te ezolasa ke yo kota pe na temple parce que zo boza uti kokufa bisi ba vérité belé sur ba porte-parole alobi mambe belé yo oza porte-parole c'est que yo pozaka na kisi c'est kokota pe na temple oza pe na signification. Bon, Didier Lacoste azali na ye boyebi azali muto asiapologue boyebi azali soit ave na mama auto ukende bene na bene azwi bakisi wana bon eza te poto boma batu meza mambo ba bougie ba fleur protection na ye na basinga na ye c'est tout hein. Arata nzongo pourquoi futa au finira ba chroniqueuse misusu ba kalese toboka dernièrement na yambako ça fait un an passé hein que chroniqueuse misusu kalese toboka misusu bazaki mitakala e boskizenga pour une expression pourquoi au finira ba chroniqueuse arata nzongo ba chroniqueuse ndenge bazana vous respectez pas les normes par rapport à ça toujours manquer un peu de respect parce que bozo déconner bozo la tababilo moko boyo ezala te na média bolakisa bakaleso na mine toboka bakaleso wana na ngona bwakeli nani wana nano bwakeli wana et voilà bosokola biete si bwakeli nani wana zo ba obèse wana banani basokola biete tanga kombola. Ah, mais ce qu'on tourne makambo bon neti chez ba grande dame oya ba poto ba Sandra Moulou ba expliquer bino ba michu ipe bazaliwa ba michu teme michu ambo na mbongo Didier Nziko yo zo généraliser ba chroniqueuse na lobi misusu pe ya propre baza misusu pe ba se respectera baza siko banani ba collection na bango toboka banani bazala ka salité banani bazala ba collection na ba makila na se bo esquizenga pour expression chers amis internautes. Bamo vigage pas tant parce que na sala ngoto boza ndimanga te bomona nga neti naza mutu moko comme un fou mais na roloba troté et dit no image to za na show pour chroniqueuse na yo na moni neti aza oluka makambo yo place ezala te bon to leka bon makambo wana ko tuna ngai lelo te mbalasima na ko répondre yo voilà bana monde entier arata nzonga boy na polémique akomi ko banga na parce que l'année dernière biso makamso les cas qui m'a komi ko banga na ye aboyi polémique merci beaucoup à toi et dis nos images derrière la caméra balobi publicité muso eza awa balobi bana monde entier chers amis internautes balobi bana monde entier place de Bozali ezala na Paris ezala na Hollande ezala na Angleterre ezala na Belgique ezala na France ezala partout Bozali arata nzongo azoteka ba brésilienne ngapena moi je suis grandi en Angola hein. Franchement c'est des originales eza ba kabelo eza pena original vraiment esses cabelos são muito verdadeiros quem quer o cabelo vem aqui muitos cabelos arata nzongo ba cabelo oyo ba brésilienne to benga na portugais ba cabelo hein il y a esses cabelos ba brésilienne oyo arata nzongo ozoteka ngo na boye combien bona bana posa brésilienne ya vrai ba ya pa na yo na koloba dino image na ko sepela na chroniqueuse na yo parce que azali professionnel ngai na kopesa ye ba opportunité belé etake akozala mutu moko oyo akoyede so na média brésilien yo nazali koteka na 90 euros na moko oyo parce que ezali 100 grammes donc ezali lisine soki olingi mpe tente ezali bapouce nyonso nazali na 14 pouces nazali na 16 pouces nazali na 22 pouces nazali na 36 pouces oyo azali na posa nango aluka Fanny Kazadi ndenge ezali bon et voilà. Mais au cas où aza na contact ya Fanny Kazadi te t'as pas un contact pour bako contacter ba benga yo so baza na posa Brésil. Ah tozali na numéro oyo bokoyi ko contacter na biso c'est les numéros c'est 07 54 21 85
et 45 à la fin. C'est 07 45 85 et 45 à la fin. À la prochaine interview. Oh non, ça n'a pas ça brésilienne ici. Bayo. Merci beaucoup, chers amis internautes. Balobi banon souvent na posa brésilienne. Au balingaka brésilienne original. Boya parata nzongo apesi numéro de téléphone. Je te salue à passage Juvenal Kibala mobala lekinta banaguti na lifoba. Babi motema baby confort. Pourquoi pas je dis tu sais bon mana Souleymane Aïcha. Balobi zidien nzongo mokonzanga. Balobi magila balanso na kotika yote. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, y'a Marois Vengi. Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, Baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant la service ébélé, routine dans la carton, routine dans Bilamba, et puis Tozali na service Moko Futimbongo, Moutaza na Kishasa au traitement, au Futimbongo, Moutakufi na Kishasa Bakokundaye, Kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi, service Kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Riléon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba Mama Paris, Bana Paris, Bana Bella, ba Fongole Biso, Loka Kitoko, vraiment Ngo Iumela, Hatina Bilo on est car awa, pour Bilo on est comme Kitoko, Nabakini, pour moi ba carton et Kendaka awa, ba Bilianda Mutina Ndam, vraiment Ngo ya Ndam Batina Ndam, Ndam so kende na Kishasa, alors pour kende Kitoko, boya l'agence na Biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Riléon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Riléon numéro 25 umela